Mokoli ya semaine la mubisika nyonso bozuli baku ya kolanda solo la plus ya mokola lelo e bandi mbote na bino. Paye ya mois ya février ya bagent paye fonctionnaire à l'été c'est ngeli boye vice premier ministre ministre ya fonction publique ya Betty Loboko na ça pour na kuluka solution. Bozaba détail na reportage oyo. Na souci ya conquérir na situation ya paye ya salaire ya mois ya février ya bagent public ya l'état de vice premier ministre ministre ya fonction publique Jean-Pierre Liaou atenaki lobi eleki na cabinet ya musala réunion monene esika wapi asangisaki direction ya intersyndicale nationale ya administration publique pe ba membre ya comité ya suivi ya paye ya ba fonctionnaire. Après échange patron ya administration publique apesaki ba directive pour l'accélération ya paye ya mois ya février au déjà à 85%. Nous remercions le VPM pour cette disponibilité. On a échangé. Le salaire du mois de février est derrière nous. Le VPM a donné 48 heures et à l'ODG et à la direction de la paye pour qu'on vide cette question. Et tous les animateurs des différentes directions ont pris l'engagement que dans 48 heures, il n'y aura pas un seul fonctionnaire qui ne sera pas payé sur toute l'étendue de la République. C'est l'engagement que le gouvernement vient de prendre. Et que le mois de mars est déjà à la Banque centrale ordonnancé. Nous n'attendons que le paiement. Ayant reçu l'orientation, il y a vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, ordonnateur délégué au gouvernement, à Rassiraki Keba banque commerciale Bazalika Kana 48 heures pour na kosili sa paye à mois de février, pour respecter délai pour na mois de mars. La paye du mois de février, elle est presque finie. On est au-delà de 85% des banques commerciales qui sont créditées et dans 48 heures, on pourra complètement terminer. Mais pour la paye du mois de mars, elle est déjà transférée à la Banque centrale. On verra maintenant certaines disponibilités par rapport aux banques commerciales pour qu'elles soient créditées. Et donc nous sommes presque à la fin et que cette paye du mois de février pourra se terminer d'ici là. Et nous avons reçu l'instruction de son excellence dans 48 heures que cette paye puisse se terminer complètement. Et c'est une disposition oyo ezwamaki au cours ya réunion oyo et pour faciliter rapidité ya paye ya ba fonctionnaire ya l'état na délai na ensemble ya territoire congolais mobimba ndenge elingi mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Yo Contentieux électoral dans la législative provinciale, plus précisément dans la circonscription, il y a Selemba ou Mahon Touene plus fort que David Nsala. Vous avez des détails dans le reportage. Bana Selemba ou Balobi, non, botika chouchou na bango kimia, botika la bango soso ya mboka na bango, honorable Mahon Touene Musulwei, oyo azalaki élu massivement na population ndenge kaka bozali komona, baction ezali ko témoigner plein à craquer durant campagne mobimba mariage na population ya Selembao en tout cas ya kosamba ezalate na yango azalaki proclamé na commission électorale nationale indépendante lokola député provincial ya Selembao. Ntwene Muselwei Mao ACPA. Sikoyo ba vieux jaloux, ba envieur, ba ennemi ya bana Selembao, bazali kokende na cour pour na ko contester ba résultat. Ka ya candidat malheureux Nzala Nzambi David oyo azali komi lobela ke azali le mieux élu ya commune ya Selembao alors que le jour wana azala ta accompagné na mwana moko ya Selembao te kasi na salle tomonaki présence ya bana Selembao ya solo bana oyo baponaki numéro 56 na bango Mahon Touene et sengeli boya ba ke ministère public a relevaki ba fait belé na dossier na ye lokola défaut de qualité na chef ya autorité ya mutu oyo signaki procuration pour na dépôt ya requête manque ya décision attaqué liboso ya cour parmi ba pièces oyo ezali ko constituer requête manque ya ba PV na dossier pour na ko prouver na cour pe ba makambu ebele ndenge awa avocat honorable Mahon Touene atalisaki boye. La difficulté pour M. David Nsala, c'est au niveau de voir qu'il a 1447 voix, il n'est pas élu. Et ceux qui ont moins de voix que lui sont élus. Il oublie que son colistier, M. Zimeni, ne lui a apporté que 100
62 voix. C'est ce qui fait que le total leur a donné 1609. C'est inférieur par rapport à la liste ACPA, dont l'élu a 919 et son colistier, M. Thierry Diawa, lui a apporté 754 voix. Et quand vous faites la différence entre les deux listes, il y a une différence de 64 voix au profit de l'ACPA. Donc c'est à raison que la CENI a publié notre candidat, M. Mao Twene, comme député provincial. Mais ce que l'avocat ne vous a pas dit, c'est qu'au niveau de la Cour, nous avons relevé un grief sur l'irrecevabilité de la requête parce que le président national du MLC, qui est ministre en fonction, le VPM de la Défense, il ne peut pas continuer à gérer le parti pendant qu'il exerce un mandat public. Donc c'est un défaut de qualité dans son chef que nous avons relevé et en réalité la requête sera rejetée. Mais sur le plan de fond, nous avons fait observer que le candidat n'a pas produit les preuves. Ba campagne nyonso na maye, wow! Awa benza ba requête na bino ezali nango recevable kasi non fondé ya munene. C'est le peuple qui gagne, le peuple gagne toujours. Bana selemba ou balongi. Ah oui, la justice de Dieu il y en a et loba demi-dieu chancelle Mbemba. Oya et tumba na mao pikapende. Oya et tumba na mao pikapende. Keyo. Coup dur pour la UNC, il y a Vital Kamerhe Tochman Kisombe, leader quinois à Longwe UNC, vous avez dit. Tochumani Kisombe, coordonnateur national de la cellule de relations avec les mouvements associatifs de la société civile affiliée à l'Union pour la nation congolaise, UNC en sigle, concerne ma démission du parti. Monsieur le Président national, je viens par la présente déposer ma démission de l'UNC non sans regret. En effet, au vu de la dégringolade du leadership constaté par vos scores personnels aux élections législatives, passant successivement de 100 000 voix en 2006 à 90 000 voix en 2011, puis à 80 000 voix en 2018 et à 17 000 voix en 2023, la preuve est irréfutablement faite que l'homme a tout perdu, et ce, malheureusement pour des raisons dont la responsabilité lui incombe. Car l'usage et l'installation des pratiques politiquement et moralement condamnables de mettre les différents acteurs politiques et collaborateurs de son parti en conflit interminable dans le but machiavélique de consolider son leadership dans le temps s'est avérée destructrice et autodestructrice. S'ensuit la banalisation de la méritocratie et la normalisation du mépris, de la reconnaissance du combat à juste titre, ainsi que des sacrifices consentis avec d'extrêmes souffrances et dangers par les collaborateurs et camarades d'autres provinces. Dans le même sens, le tribalisme, le clientélisme, le népotisme et la coterie instaurés en mode de fonctionnement quotidien par le président national de l'UNC ont eu au fil du temps pour conséquence l'exclusion de toute possibilité d'émergence pourtant dûment méritée des membres du parti originaires d'autres provinces. Il importe également de relever que le positionnement avant tout de la famille biologique et tribale du président national du parti, de son épouse, de ses enfants, de ses sœurs, frères, belles-sœurs, beaux-frères, gendres et j'en passe, dans les promotions, nominations et autres avantages à caractère lucratif du parti au détriment total des vaillants combattants du parti, faisant ainsi dépérir tous les droits de ces Congolais, jeunes et vieux, sans voix, en quête de réalisation de lendemains collectifs et individuels meilleurs au sein de son parti, l'UNC, visiblement créé au regard de ce qui précède dans le but d'escroquer. De plus, la versatilité politique teintée de la plus grande forme de sournoiserie, d'hypocrisie et de manque de sincérité totale, exceptionnellement et particulièrement, mais de manière personnelle à l'endroit de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, est plus que déplorable.
Et cela s'étend face à tous les partenaires politiques de la famille du chef, notamment son parti, l'UDPS. Enfin, il y a lieu de souligner que le leadership s'est dilué pour ceux qu'il en reste dans une pathétique course à l'enrichissement familial, dans un esprit affairiste visant à s'assurer un train de vie opulent en saisissant toutes les opportunités par toutes les modalités exclusives de toute forme de moralité. En tenant compte de ce 7 points si haut énumérés, décriant la situation lamentable qui entraîne la perte d'un leadership républicain et nationaliste, aboutissant à la désacralisation de toute son action pour l'intérêt national, le devoir de résister face à ces antivaleurs me ronge le cœur et réveille ma conscience, me pousse à m'opposer, à brandir dans un sursaut nationaliste et républicain qui passe par la dénonciation, la condamnation de tant de mots et en conséquence, naturellement, à démissionner de ce parti, l'UNC, qui a tout perdu des valeurs pour lesquelles je m'étais engagé le 17 novembre 2017. Ce faisant, je me range sans condition derrière le chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, pour lui apporter ma modeste contribution à la matérialisation de sa vision d'un Congo du peuple d'abord. Un Congo fort, uni, intègre et prospère. 7 ans de gâchis, 7 ans d'escroquerie intellectuelle, 7 ans d'escroquerie physique et manuelle. 7 ans de perte. Adieu la rétribution, adieu la vengeance. Vive le Congo, vive le président Félix Antoine Tshisekedi, Tochumani Kisombe, je vous remercie. Na commune ya Kala musoko komi na veni des écoliers au kondimate ezali abandonné na triste pe propre sort na yango fiston pero serfa luzolo pona ba détail. Mai bozali komona awa ezali lizibate kasi ezali mai etondi na balabala kutu batu bakoma kobenga yango lac Bakanja. Tozali awa na commune ya Kalamu, plus précisément na veni des écoliers oyo référence nango yebani mingi na kombo ya entrée ya école de navigation. Kasi awa likambu ezali ke babandaki kobongisa nzela oyo avant francophonie esalama po epesa batu ya kotoyo accès facile na stade Tata Raphaël. Kasi depuis francophonie ebanda tina ndenge esila ti lelo oyo tozali koloba boye misala ekatana basundola balabala conséquence yango yo lac Bakanja esalami yoka communication. Nzela oyo biso to saka tosalaka yango totiaka mabanga totiaka bazelo ekomaki nango bien tomona ntango ya francophonie ye ntango francophonie ye babuki oyo bazosala nzela ti lelo tomonaka eloko te yango tosengi awa ekomi liziba tomatala na bwato tosala ndenge yango tosengi baya kosalela biso nzela oyo po depuis francophonie ti lelo francophonie ebandaki na mwani francophonie ebandi ti esili tomona eloko moko ata tosengi baya kosala biso nzela oyo mai etondi koto oyo ezosala propre te société oyo etikaki boye bango basalaki ntango ya francophonie batiki na bango mosala boye basundoli mosala eza propre te baya kosala mosala tomoni babrike ye kasi bazosala te pourquoi mbongo financement de la publicité comment faut bale batia moyen basisa nzela tala mai ndenge poisson ekomi ebele mai ekomi somo koloba kutu tetala mai ekomi awa somo mai ekomi somo makasi loto osenga bazubikwa moyen basala nzela mitu ekomi okangama makasi tala kutu moto ezosala kutu te moto ezosala te yango tosenga basala tout le moyen basisa basala nzela nzela oyo ezalaki kitoko mingi ntango ya alie foreman nzela ezalaki kitoko me na ntan moko boye nzela ebeba ntina mo ya lelo bon basali francophonie ifali basala nzela oyo me basali nzela pete ti nzela ndenge eza etikali ka isole bamai bana classe bazokota mais situation ezali te ndenge bana bakokota wa ayo ekomi ebala tokosala sikoyo ndenge nini na place oyo non bakonzi baede biso peuple population ya kauka awa bazali kolela
basunga bango na nzela nzela ezala malamu mpona oyo ezali entrée à stade d'hivernement petit séminaire eza wana bon soki botiki boye bato baoleka bamatch baoleka bameeting baoleka makambo ebelebele baomona bosoto ezali awa ezala mpasi mpona mokonzi ya mboka awa mokonzi ya mboka eza finance makambo nyonso esengi nzela oyo ezala malamu. Nani ayibi mbongo ya misala oyo? Papa Jules Alingete, inspecteur général ya IGF, landela biso nanu likambo oyo po mbongo ya leta ekoki kokende boye te. Population ya Kauka balingi bamona clair lak bakanja elimo. O tolobaki te. Aveni Kalembelembe ebeba na ndenge ya kosakana te nani ya kozwela yango solution Fiston Pero azalaki kuna pona bino. Abandonné na triste pe propre sort na yango tozali awa na Veni Kalembelembe esika wapi équipe ya ba reporter na biso eyaki kosala constat po na kolakisa bino modèle nzela oyo ekoma impraticable awa na niveau ya commune ya Lingwala ndenge kaka bozali komona boye eloko lekaka lisusu malunga awa ezali te nzela nyonso ebukana voire même ba taxi moto ezala batu ya makolo bakoma ko éviter awa poka na mpu woso journée nyonso ekobebela yo awa kasi eloko ezali kolekela population ezali ke nzela oyo babongisaka yango pamba tangu nyonso babongisaka yango kasi mapapa toujours yoka communication esalamaki bébé apatia bakaniveau eza bouché bakaniveau mpe eza monene eza mike makasi esenga pena batobola kaniveau komanda bon vent tina esangi kuna ya monene mai nyonso aneuta kuna ekendaka kitua oyo bakaniveau toye oyo eza baventure oyo soki mai etondi mai ezodéborde tina makadame ezobeka ifo leta sala aluka pena baluka pena bapartenaire makasi oyo bakobongisa nzela oyo basala kaniveau monene euti bon vent tina se bakaniveau te kaniveau ne banobwaka mai tindi kuna ona oyo ya gombe wana kuna kaniveau monene oyo te oyo ezodéborde mai soki etondi ekota tina makadame ebeba ata babongisi ndenge nini batie beton mai bandokota kaka miso na bakaniveau kaka oyo mai bandotonda na makadame ata batie beton ndenge nini mai bandotonda kaka mpo bakaniveau ya mike isenga pena batombola basala kaniveau monene koba na bon vent tina se ekende mai ekendaka mbala moko na se eloko akoloba eza problème ezaki la plupart ya banzela oyo toomona bazoréhabilité na Kinshasa bazosala yango expertise ya malamu te normalement avant ya kosala nzela fo kosala expertise ya nzela donc à partir ya expertise ya nzela nde bokoyeba bon nzela oyo bakaniveau oyo basala yango ndenge nini mai badirection ya mai ekendaka ndenge nini mais à notre surprise okomonaka ndenge basali biloko boye bakoya batie lisusu mabanga sans contrôler même des caniveaux koyebaki bamai oyo eutelaka wapi ekendaka wapi te eyebanaka te. C'est pour cela que toujours vivre par inondation à chaque temps, à chaque moment. Mais avant tout, il faut ça dans l'expertise koyeba que ceux qui te salin zela oyo et qu'on rapporte nini à fur et à mesure du temps. Mais qui va salir na bango, bon, ils s'en foutent comme nous sommes tous congolais, tous ils nous ont donc ils ont besoin de bouffer l'argent, ça fait dans sans faire des expertises, c'est pour cela que nous reconnaître les inondations. En tout cas, cette fois-ci, ma selki ezalité population balingi lisusu komona baje oyo te po mokonzi ya mboka azali kobunda butu moi po na kopesa République démocratique du Congo image ya kitoko kasi toujours batu ya mal intentionné bazali ko remplir ba poche na bango au détriment ya intérêt ya population au détriment ya le peuple d'abord. Oya komeka tout a komona dossier à suivre. Fondation NZ et Balavo Basalaki Salongo Week-end Eleki, en tout cas les Kaki Kitoko, avec impact au pays idéologie, Serf Luzolo, reportage. Fondation NZ et Balavo Basalaki Bongo Bangela Salongo Mokole samedi Oyo, 16 mars 2024, na route de la peine à l'Embaïmo, na commune ya Mongafula. No kolanga tikala bisabino ke basalaki mosalaki toko balongoli basalite nyonso ezalaki na balabala
bakati bamatiti bakomboli balabala kaka ndenge bozali komona botala bino moko ndenge banguruti balabala banguruti yango lisusu balabala ekomi propre lokola kana kitoko oyo wapi kasi esili wana te lokola tozali na mode de la femme batambolaki mpona korekrute bafille oyo balingi kolanda formation gratuite na makeup mpo na programme na bango ya sika oyo bauti kolanse boyoka ye moko le président ya fondation NZ Ebalabo imam Ebalabo NZ ndenge a communiqué boye. Bon, journal elo vraiment ezalaki concentré mpona kocontinue baactivité na biso oyo tozalaki nango kosala salongo ezalaki journée spéciale mpona salongo oyo tozosala sur route de la paix. Route de la paix ezali nzela oyo euti kobanda na po matete ti ekei na molai nango eke kokoma ebimi na route nsanda ekontinue ti eke na Congo central nzela wana nde toyebi koentretenir yango na cadre wana tobimisaki omoni fondation mobimba tobimi na nzela mpona kosala salongo tobimisa bopeto ya quartier na biso lokola toza na sanza ya mars tolingaki toprofite koconscientiser un peu bandeko na biso ya basi parce que na kati ya communauté na biso tozovivre toza beaucoup plus na bafille mère tozomona bandeko na biso ya basi bazobota mibali bazobotisa bango na baage moko abike epuis basundoli bango bafille wana bakomi kose sentir moins utile na kati ya société donc nde na fondation na biso en partenariat na bandeko na biso ya AFBC oyo ezali association des femmes battantes du Congo tosepelaki tomeka koorganiser un peu baformation mpona korécupérer bandeko na biso bafille mère oyo baza lisusu na espoir te ya kovivre lokola bandeko na bango misusu oyo bakumi nanu na baaccident wana te tomeka korécupérer bango to encadrer bango afin ke bazwa baformation ya malamu bazonga utile na kati ya société ndenge bango mo bakomaki coup de chapeau na bino fondation NZ Ebalabo na musala kitoko oyo bozali kosala ya kobongisa baveni ekoma kitoko kasi eloko tozali kosengela bino esuka kaka awa na lemba yimbu te bokomisa yango partout c'est-à-dire na Kinshasa mobimba engenga ekoma peto papa mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bakisele bachi beto bato ya kosoutenir bango yo mpo bango vraiment bazali na idéologie na yo pe bazali kosala yango volontairement fondation NZ banguruti yango vraiment kei 29e édition ya championnat national ya Linafoot 4e journée ya phase ya playoff et betamaki week-end eleki na 3 sites vous avez détail na reportage oyo. 3 rencontres ezalaki au menu mokolo ya dimanche 17 mars eleki na cadre ya 4e journée ya phase ya playoff ya championnat national ya football organisé na Ligue nationale ya football Linafoot en sigle na Lubumbashi na province ya Haut-Katanga. Tout puissant Mazembe Anglebert enchaîné une nouvelle victoire face à CS Don Bosco na score étriqué. Il y a 1-0 but inscrit na 16e minute de jeu. Dans l'entremise, il y a Patient Mwamba. Patient Mwamba qui trouve son coéquipier. Patient Mwamba, l'attaque dangereuse du TP Mazembe, peut-être l'ouverture du score. Patient Mwamba à la conclusion de cette action de l'ouverture du score du TP Mazembe. On joue déjà la 17e minute de jeu. Na Kinshasa, association sportive Vita Club a tambolaki likolo ya Dauphin Noir na stade des Martyrs de la Pentecôte avec score fleuve ya 4-1. Ba réalisation ya ASV Club ya Mwamba Isaka na 11e minute de jeu. L'ancien de l'académique club Orangex qui ouvre la marque ici au stade des Martyrs Mwamba Isala. Quel coup de tête. Ils étaient d'ailleurs à 3. Isolé au second poteau. Samangwa Ndolu na 19e minute de jeu. Dans la surface, il trouve son coéquipier. Et la tentative c'est bien logé, Samsa Samangwa. L'ancien des Blessings et de Lubumbashi Sport pour son premier but avec Vita Club. Jonathan Ikangalombo na 35e minute de jeu. Face à Lelo, le centre d'Impiana Mondidi Kangalombo Capella. Les 3e but de Vita Club. Signé Jonathan Ikangalombo de la tête, très bien servi par Mpiala Mondidi.
il ne force pas. Eli Panzu na 57e minute de jeu. Il a très bien anticipé. Attention, Panzu Eli très à l'aise pour les 4 buts de Vita Club. Quelle intelligence, surtout sur cette passe. Eli Panzu pour les 4 buts de Vita Club. Moscovitch bazali ko compter désormais 8 points dans classement partiel, tandis que tout puissant Mazembe Anglebert azali ko compter 10 points après 4 journées. Et c'est une rencontre entre AS Maniema Union et le Bumbashi Sport, et ces soldats qui n'a score il y a 2-0 en faveur il y a AS Maniema Union na stade Frédéric Kibasa Maliba. Et Kejo Nina ngwesi la raté to komi na suka ya présentation ya solo la plus ya mokola lelo botika. Tout souhaiter joyeux anniversaire na fiston Pero le caméraman de guerre zali ko fêter mbotama na ye. Mokola lelo tozali kolia tozali komela avec impact P idéologie. Vous savez na ba image vous pesa merci na Benilo la papa na 4B les géants azalaki na sima caméra ingénieur Mike Yann Mulamba azalaki na régie finale. Ngai na bino tokutani mokola lobi.